Ba tata ba mama bandeko topesi bato nyonso mbote bakolanda direct ya lelo ngai komona nga Clarisse Akwalabi Banata topesa bambote kuna na Luango na Dioso na Angola na Congo Mfa Congo Mavula na RDC ngai komona nga Clarisse Akwalabi Banata direct ya lelo ezali pona kolakisa bino ke pona koyebisa ke ba cyber vampire siko babimi na polele bango nyonso babimi na polele babimi na poisa ba cyber vampire eza banani ezali bato na tanga bango na bakombo Alain Kipo, Eli Moussampa, Eli Mousson, Bernard Pongi, Roland Levinito, Olga Misutu Chemin, Jean Lewis, Awa Sikoyo, ekomi Benda Bika, Isidora Ayatonga, Bobo Sanate, Isidora Ayatonga, Wilfried Onyami, Awa Sikoyo, ekomi sikoyo boye Benda Bika pona nini Bernard Pongi akendaki na ONU na Olga Musutu na Roland celui qui nie tout Roland Levinito maintenant ekomi sikoyo boye oyo basali ba video ba mususu pe basali ba video pona nini mais parce que lisanga na bango bandoki ebimi na polele ebimi na poisa bondoki otolobaka bondoki soko moni bandoki esengeli oganga makasi tango toko oganga ke botala bandoki bango wana depuis 2019 yango oyo sikoyo boy na fin 2021 babimi bango nyonso na polele na poisa Alain Kipo azali nani Alain Kipo azali moto asenga bato bambongo Tata Bisenga Alain Kipo Alain Kipo elingi koloba coquille vide moto asenga kabato bambongo ake kosenga Ferreol Bembe 100 euros bapesi 100 euros pona jongisa ekomi ndondo Alain Kipo mosana Alain Kipo Roland Levinito mosana bango kosenga bato bambongo mambonza maintenant Bernard Pongi alias Pongi elingolo ba sommeil moto alala Pongi alibela aveugle yewana moto a manipuler siko basi na kati ya internet pona bafinga Clarisse Akwala mais na video ya lelo ezali pona koloba na bango ke bakangami Bernard Pongi Roland Levinito bokangami sikoyo bino moto boko tinda mwasi oyo nga na yebite komo na ye Olga Misutu suki rouge nga na yebite e soki nga na yebite ya koki kotanga komo na nga te piso nga na yebite bino tango bino okendaki na ONU kuna est-ce que Clarisse Akwala azalaki na bino te mais boni Olga Misutu akoma kosala nga ba video mais parce que bino boyebisaki ye asala nga ba video mais maintenant siko bino omoni ndenge bosuki Bernard Pongi omoni ndenge Alain Kipo afingi yo motali bomba omoni ndenge Alain Kipo afingi yo motali bomba ako finga na mama na yo alobiko yo se omoni ndenge makambo bino bolobaki na Olga Misutu chemin asa na Clarisse Akwala omoni ndenge nini yango ezongeli bino effet babenga ngo effet boomerang ezongeli bino omoni ndenge ezongeli bino e yo Bernard Pongi motoko kasa ke yo otia celui qui nie tout Roland Levinito celui qui nie tout président pona bino bobatama na sima na ye omoni ndenge bosuki ozana incapacité ya komona que Roland Levinito azana capacité ya ko fixer bato te pona pesa ba réponse azana capacité wana te mais yo ngaki kotia ye président et motabimi zo banina nini yo
yo Bernard Pongi moto a manipulé que basi na kati ya internet. Yo zoloba que moi sino ya zali victime, moi sino ya za victime te, yo moto kenda ko lukaka basi na kati ya internet ba finga Clarisse Kwala. Angwene zo sala ba choc en retour ku ne pas na et pas na yo, n'est pas moi sina yo. Ezali yo moto kenda luka makambo. Et maintenant bon le basiko vérité entre yo Bernard Pongi alias Sommeil na Roland Levin tout celui qui ni tout nani atindaki Olga Musutu Misutu mwasi a lokuta oya tikala ko sala na Nicolas Dupont Egnote ya debout la France bon loba maintenant vérité nani a loba ki na ye afinga Clarisse Kwala ezali yo Bernard Pongi ezali yo Roland Levin tout bon n'est pas bosuki yo Roland Levin tout yo mtokanga manzakala. Et maintenant siko comme siko bino bozana incapacité ya ko sala ba analyse bino maintenant bokamati kombo ya bamboshi bozwi yango en otage tango yo Roland Levin tout Bernard Pongi Eli Muswampa bino kutanaki kuna na ONU bamboshi bazalaki na bino e metala siko tango bino bandi ko swana okomi ko kenda ko bata mana sima ya kombo nini bamboshi butu watindaki bino na ONU te bomoni ni ndenge wana bino salaka toujours et tant on a le bino banani bino ba cyber vampire o bozana incapacité analyse yo Bernard Pongi ozana incapacité à analyser makambo et yo bata maka toujours na kombo ya soko lobi kombo ya sasute soko ke ko bata manasima ya sasute parce que yo assumer que ba échec na yote yo assumer que ba bêtise na yote yo assumer que ba ki manipulation na yote yo Bernard Pongi faut bino bo assumer que ba bêtise bino mo salaka bo assumer que ba manipulation bino salaka il faut pas assumer que bo tango yoko kena ko kamata mwasi ya movili wana finga Clarisse Kwala wana pe ba mboshi muto walbaki note loba na mwasi wana afinga Clarisse Kwala mwasi ya movili wana et tango bino ozo kamata Olga Musutu onga na tika ko yeba te mwasi ya movili wana ngana yebiete Olga Musutu Misutu ngana yebiete mais bango ko tanga komo na ngapo na nini Perez Itulanga na yebiete André Rodriguez Luembanga na yebiete na yebango te et boni bango bakumo telema pona ba ko finga Clarisse Kwala mais parce que bino boko manipuler bango yo Bernard Pongi maintenant siko bon buzuli siko yo et fait boomerang ezongeli bino bokomi maintenant ko laxa siko sorcellerie na bino que non ezali bamboshi te ezali ki ndoki na bino bo ndoki na bino moni sami na polele na poisa boyoki yo Bernard Pongi Sommeil ozana incapacité à analyse et bato boni basi bakosi bino to bandi d'abord na Isidore ya Tonga yo le baki azalaki grand intellectuel après yo moko omoni siko ko azalaki grand intellectuel te tozo laksa ba incapacité na yo et moto mususu ayiko kosa bino nani Roland Levin tout oyo linga kotia président parce que ozana incapacité à analyse yo ozana incapacité à analyse osala 11 mois na kati libuma mama na yo ozane na problème na yo moko nani ozane na problème na yo moko omoni pas osuki sikoyo omoni ndenga leki pas sokoli yo bien osuki ozani wana ozala ko suka bozui fait boomerang et ya leki ponani moto a tata bisenga o akena ko senga mbongo pa Ferreolo Bembe azana so erote pa na kotina mama na ye ya leki po bomoni bondoki na bino ba cyber vampire oyo onga na lobaka bomoni bondoki na bino ba bembe nyonso tout batamo yonzi mwana na bino Bernard Pongi moto assumer que makambo na yete moto assumer que le kuta na yete moto akosaka mwasi na ya ndako moto a manipuler que basi na kati internet lelo asuki donc la Alain Kipo tata bisenga senga basuki Roland Levin tout moto azana incapacité ko sala ba analyse moto azali na incapacité ko sala ba analyse Alain Roland Levin tout maintenant sikoyo yo Bernard Renard yoka bien Roland Levin tout tango akendaki na ONU kuna
Tant akendaki kuna na Amérique. Alobaki ye moko asalaki vidéo. Alobi ngai na zui visa parce que nazali français. Alobi ngai na zui visa parce que nazali français. Wana ye Roland Levin tout motazo lobango. Et tango Olga Misutu ako finga ngala ba vidéo na ye Roland Levin ituna Alain Kipo. Donc Roland Levin ituni celui qui dit tout. Un Kipo ni coquille vide. Ba sali vidéo pendant que le que Olga Misutu sali bien. Et maintenant si on a zo fixé si yo Roland Levin itu mo n'est pas osuki. Yo kendaka Amérique kuna olobaka yo moko que yo zali na passeport ya ba français. Angwana yo du visa. Parce que yo zali français. Yo Alain Kipo coquille vide. Yo ka bien makambo oyo Roland Levin itu aloba. Alobi que ye soki ya ye a kekuna na États-Unis, c'est parce que ya zali français. Alors, maintenant yo Alain Kipo, yo coquille vide. Yo moto okena tata bisenga senga. Yo moto ofinga kabato lobi ko zali bien éduqué. Ozali bien éduqué te. Parce que bino mosala bino, soki bangwati bino, bokomi ko loba te ye asala kana sasu. Bosu bozu komba ba sasu na otage, bozu komba ba emboshi na otage. Bino to yebi siko manipulation na bino, to yebi siko stratégie na bino, to yebi manipulation na bino. Soki ba ngwati bino wolobi que non, bino omoni Roland Levin et tout, ya zali na sima bamboshi te, azala sima bamboshi te. Bon loba que bino sikoyo e komi benda bika entre bino ba bembe, entre bino ba lari, lokwa bino boloba ba lari bazalaka te, entre bino sikoyo bato lokuta, bato ba kokwa kwa assumer que makambo na bango te. Bino obata ma toujours na sima bamboshi, et lelo atsiko to ngwati bino. Et maintenant si vous osez poser une question, Antoinette Sassou-Nguesso, vrai comme on a eu ezali Antoinette Luemba Chibota, azali movili, abala momboshi, ezali na association mususu comme lango Germaine Makwela Luemba, bango wana basaka ba business, et yo Roland Levin ni tout. Yo kenda kuna na le bistrol pona bato ya association Germaine Makwela Luemba ba pesa yo passeport et moto zo le bango za Clarisse Kwalate et moto azala ki wana ezali nani Armand Mondiono wana ezali dossier Armand Mondiono et moto aloba lisusu ko yo kenda le bistrol ezali Brice Laundry Deco. Donc dossier wana ezali yo kenda na le bistrol parce que ko luka passeport et yo soko kenda na ONU yo kenda le ba que yo soki yo zwa un visa parce que yo zali français. Alors maintenant si ko to yeb sabino bino bo yebi moto ba benge BKM Tsa Bilal Tsa Bilal azali trafiquant na nini a changé que bato ba passeport. Asala ba retouche na ba passeport. BKM Tsa Bilal asala ba retouche na ba passeport. Et donc yo Roland Levin ni tout yo siko ko bomba na isusu te na sima que non ezaba mboshi non ezali Sassou-Nguesso yo ko bomba na te parce que siko bimi na polelo bimi na poisa. Yo kendaki kuna na ONU olobaki que yo zalaki français wana yo moko mutozo loba. Et yo keleki na le bistrol ponani parce que azaki na problème ya passeport bato bazaki na le bistrol bakolobango bazali Armand Mondiono azalaki Brice Laundry Deco lobango na likola za na TV parce que bino bolingi ko manipuler bato trop et bino bolingi ko kamata kombo ya bamboshi wana notage et mboto moko ko kamata isu kombo bamboshi notage te moto ko kamata pe kombo ya ba Nguesso ya ba mwanga ya mwebara notage te. Parce que bino bo kamataka kombo wa notage parce que ezali nzela mokuse pona bino okenda ko bomba maka te
ezali lokola ba Luemba Chibota Antoinette Luemba ba bomba na sima Sassou Nguesso ba bomba na sima bana Sassou Nguesso pona ba sala ba business na bango te e bino bolobela kango te e ba Germaine Makwela Luemba Fondation wana ezali et tozali na André Rodriguez Luemba moi suis atonda na coronavirus la mutu ba cimetière ya suki ya ba indien ya ba chinois ya ba vietnamien tonda la kola mutu na ye après moto akena ko laksa mabele na ye na mokili mobimbe zaki nani ezali Luemba boyoka ba komba ngo toujours Luemba Grâce alias na Ngolu d'Afrique alias nani Nina wako sana nani wako sana Christelle Sassou na 2009 et projet ngo ezali na kati internet donc bino mo ko se sou batute bino mo ko bata maisho na simako non ezali Sassou non ezali bana ya Sassou non to su to ngati bino déjà cachette na bino et pas bino bokone ko bata maka to su to ngati bino parce que na yaka ko remarquer René la personne botte parce que awa siko na loba siko na René oyebi que nga nazo sala émission na émission wana nazo lobela tozo lobela bamboshi bakoyo bamakwa bantio mais ozo sentir que bato bazali allergique soki otangi bamboshi c'est-à-dire soki olobi mboshi directement bango bako relier yango na Sassou Nguesso na lobi non bondoki na yo eza bondoki na ngate na yebisi bango ndenge wana René na lo bondoki na bino eza bondoki na ngate lokuta na bino eza lokuta na ngate cerveau na bino eza cerveau na ngate e façon na nga komona makambo eza façon na bino komona makambo te ba analyse na nga eza ya bino te bino bozana lokuta na yebisi bango na lo bino boza vrai na lokuta na yebisi bango René ba vrai na lokuta e wana komona toujours eza banani ezali ba cyber vampire ezali bato ba kosela ka makambo ko non bateke bakoma ba Congo bateke batika ko za ba Congo te e awa siko to ngwati siko nani to ngwati siko Roland Levini tu ikipo na Bernard Pongi ye siko Roland Levini tu ayebisa ye moko sa yebisa déjà que nga passeport nga na kendaka nango na zwaka visa parce que nga na zalaki français ye moko ayebisa ngo maintenant bango mosala bango ko batamaka na sima ko soki aswani Roland Levini tu baswani siko na Bernard Pongi ale bakuma keno ko batama kuna que non ezali bamboshi muto quel bamboshi basana le temps ko tinda Roland Levini tu moto mojibi o ayiba ba passeport abato Roland Levini tu azali un trafiquant Roland Levini tu asalaka mafia na ye na BKM Bensa Bilal yo yebi ngote yo Bernard Pongi yo Bernard Sommeil bino okosa bino combien de fois Isidore ya tonga ya bendi bino 4 euros Roland Levini toi un trafiquant ya bendi bino 1800 euros osala incapacité osala analyse na yo maintenant comment ko bata masiko na sima bamboshi basali yo nini bozala lokuta bino babembe au carré bato bandeko ya muyonzi bandeko la bwenza mwana na bino o babengi Bernard Sommeil Pongi azana lokuta monene sikoyo boye azana incapacité ko saba analyse ya mwana ki que Roland Levini to ko la président na ye l'incapacité na ye a mwana te ko Roland Levini tout azali mota un manipulateur un trafiquant bato va changer que ba passeport bato même ye Roland Levini tout faille mon amasa dénoncer kango alors moto asalanga passeport ezali moto a changer passeport nanga pona atianga visa ezali Roland Levini tout ezali en complicité na BKM Bensa Bilal baza ba trafiquant ye Roland Levini tout wana ya rapoto ndenge nini akisha sa yebisa ngo ndenge nini ya rapoto et yo Bernard Sommeil alias Pongi yo Pongi alias Sommeil yo bino ba ko telema pona ba ko finga Clarisse Kwala et siko bo suki omoni sikoyo Alain Kipoko ki vide ndenge nini asokoli yo sikoyo omoni yo moto kena ko tswaka basi oyo babengi nani babasi ya vili okena ko tswa mwasi Olga Misutu oyo suki rouge
Pour ba finga bato na kati internet. Et siko ba kuma sogola mwasi na yo sikoyo. Osuki ba kuma sogola na bana no moko. O mwani e fe boomerang ndenge salaka. Et sikoyo ko te ya yo sikoyo. Et ko te ya yo. Que dorénavant, au recréation on manipule basi te. Et ko te ya yo, et ko te ya yo. Et ko te ya yo. Yo motantoki. Alain Kipo moto abi senga senga. Et yo Bernard Pongi. Tango Régis Mvumina ko lobana bangu, ako lobana bino ko. Botala Roland Levin dit toi azali un manipulateur. Aristide Mobebisi, alobi bien azali vrai manipulateur. Atanga na bakombo et pas yako kena ko twambongo. Akena ko twambongo pas Blondine. Akena ko twambongo pas Osiala. Maintenant ce qu'on yo ngolo bana batuni. Que Roland Levin dit toi ko twambongo te. Akena ko twambongo et pas ya Assemblée nationale. Bokenda kaka na Western Union bokenda na Riyad. Boko mona ndenge nini ba Western Union ba kosala. Pona Roland Levin tout. Et ya kenda na Amérique kuna akenda na passeport ba français yemoka lobango. Azali un trafiquant, yena beka Mbensa Bilal. Un lâche, oh babengi, un trafiquant lâche, un escroc, mafieux, oh babengi beka Mbensa Bilal. En complicité na Roland Levin et tout. Et yé mota a bakena ko prolonger passeport ya Faye Mounama. Faye Mounama yé moka zo lobango. Maintenant suko subiro bozala kata escroquerie na bino, na kata mafia na bino. Et loko ali boso bino ko nini? Biso ezali ba mboshi te. Bo assumer kama kamuna bino, bo assumer comme yibi na bino, bo assumer ki manipulation na bino, bo assumer ki ndoki na bino, il faut bino bo assumer que au lieu bino batama toujours na sima ko eza ba mboshi te eza bino moko. Bino huta wapi? Bino huta na Congo da ntoti la. Kuna na Angola kuna. Bino huta na Congo da ntoti la kuna na Mbanza Congo kuna. Bo teke bandeko na bino sili. Après bo pakati tango ngati bino kuna bino bo pakati bo yena kati ya Congo Brazzaville on est ça bino. Est-ce que Congo Brazzaville on est ça bino? Bino saka batalo kuta. Bino saka manipulateur. Bino saka bato ba assumer que te. Na mitema na bino bondoki. Oh ezana bondoki na kati. Esiko bongwata mi bozali wala bozala kongwatama. Donc bato ba kosala ba analyse librement parce que bino bozana problème na bino na bangeso. Mais so bino bozana problème na bino na bangeso. Eza bato nyoso te. Kalisa kola sa ba recherche na ye, azolo makambo ba mboshi, o royaume yoyo e banda déjà kuna na Benin, royaume yoyo e banda na Benin. Et so bino omoni na kati ya carte, royaume yoyo e banda na Benin. Bato bazolo makambo mosusu bino bozo yaka sikona ba manipulation na bino mi yibe ba passeport a bato bolo banani Antoinette Chibota Luemba o ya bala sasu o azamu mboshi bolo bela nani ye bino na ba Robert Poiti bato bo bata ma toujours na komba ya ba sasu na komba bo mwanga na komba ba ngeso boza ba complexe bino boza ba complexe boyoki bino ozali vraiment complexé bino a Robert Poiti Olga Misutu André Rodriguez Luemba Perez Itula Karina bino ozali vraiment complexé ezali bino Roland Levin tout yo kendaki kuna na ONU kuna ozalaki na passeport en français yo moko lobakango donc oya ko gwanga nango lelo te le kutana yo mwani sami sikoyo siliba moto passeport a moto brosse à dents ya moto bakena ko kamata kango te e yondo ozali wana ozali ko ngbatama makambo ya sasunge so nyonso tu na ba Maria Ngwabi na ba Lisuba na ba Yulu na ba Masamba Deba nyonso tu bato bayebi yango donc ezali te que bato bayebi histoire ya Congo depuis Yulu ako manipuler bato oleki siko na ba Masamba Deba ba Yombi Opango tout ça là bato ba yebi yango te ba Pascal Lisuba
donc bino ba laksa batoni na kata la diaspora mo yebi na bino mango ça va trafiquant bo ça incapacité ko ça analyse bo yebi ka lokuta bo zu comme na nga en otage boko pesa na comme na mwasi ya sirene o babengi Olga Misutu parce que bo zangi ba argument bino mandoki esiko bo bimi na polele obimi na poisa esitango obimi na polele obimi na poisa bo comme okene bata makolo esali bamboshi basali nini bino boza ba lâche bino yo Roland Levi ni tout bino boza ba lâche Bernard Pongi boza ba lâche Alain Kipo boza ba lâche boza mi yibi bolo ba jamais vérité et ba assumer kama kamuna bino te boza ba lâche ami nene ya kati ya Congo esali bino ezali yo Roland Levi ni tout ezali yo Olga Misutu ezali yo André Rodriguez Luemba Olga Grace Luemba ezali bino et Antoinette Sassou Luemba azo pesa bino mbongo à travers Blondine pour na bo finga Sassou Nguesso. C'est ça. Bino ojo mbongo ya Antoinette Sassou Luemba pour na bo finga Sassou. Après boko yaka siko na ba analyse na bino 2 poids 2 mesures. Ba analyse à lokuta. Bozana lokuta bino bozana lokuta. Bolula ka bangeso bolula ka bomwanga bolula ka badeni bolula ka basasu bino bolula ka baninga bato bino boza ba complexé eloko bino boyebi nzela mokuse bato basala ba analyse te soki bato bakomosala ba analyse na bango bino obimi que non asala kana Sassou Nguesso nga na vana ka na Allemagne na vana ka awa na Allemagne boyoki ngala vana ka kuna na ONU te ngala vana ka kuna na Congo te na vana ka na Allemagne na vana ka na loi ya européen boyoki bino ba ndoki bino ba escroc bino ba vampire bino ba cyber vampire bato ba sala intégrité bato ba bisenga bilanda bino boza bilanda bino boza ba grand complexé bino olata ba suki ba wena mutu boza coronavirus na mutu na bino esuko bo suki esiko na lobi na bino ko Roland Levi ni tout akendaka kuna na ONU alobaki ko azalaka na passeport ya ba français alors soko landeli bio ko mona nini azaki na passeport trafiqué par BKM Bensa Bilal et BKM Bensa Bilal le suki yo mona ba malien yo mona ya o zanga tata o zanga mama yo lâche ozana incapacité ko jwa micro na yo loba ma caricature no alokuta et bino basi nyonso tu ba vili obokena ko like na ba caricature alokuta BKM Bensa Bilal bo suki sikoyo et BKM Bensa Bilal azali un grand trafiquant a trafiqué ba passeport et ba français ba ko yoka ngo sikoyo ba ko yoka que BKM Bensa Bilal Roland Levi ni tout ba trafiquant ba passeport ba trafiqué ba passeport ba trafiqué ga mikanda et motozo lo bango salinga te za fai monama oyoki bantoki yo osiala Sylvestre yo sala ka corruption yo Ngolondele osala ka corruption yo Antoinette Sassou Nguesso osala ka corruption yo Blondine bio osala ka corruption Antoinette Sassou Nguesso alias Antoinette Luemba Chibota asala ka corruption parce que tina bangiri na Blondine na mwasho babengi Rina ako pesa bambongo na kati ya interne na kati ya diaspora para ba finga ka Sassou Nguesso après bato ba yaka ko bamboshi donc bino ba kodwa ethnie ya bato bamboshi notage parce que Sassou Nguesso azali président du Congo non bino kodwa bamboshi notage te bino bato bozanga bino bato bozana incapacité ko sala ba analyse bozana incapacité ko sala ba analyse ba confusionniste bino bozala confusionniste bino bozala reviste bobata mana sima ya kombo ya Sassou pona ko sala combat na bino lokuta
nga muto nazali boso, nga muto nazali boso, bozala li boso pala ko sala impolitesse na bino. Bozala na li boso ko sala impolitesse na bino bino. Bino bata le sud. Tozo yebsa bino bata le sud. Bozala bata le sud. Na mwana na bango anzimba oya huta kuna na Cameroon. Owa bengi Isidora ya Tonga. Muto asa kraka. Bosuki sikoyo. Ndenga bozali wana bozala kosuka sikoyo. Bo assumer que makambo na bino. Bozo swana kuna entre bino bozo swana entre bino bokomi na soni na be dimi nkayi bokomi na soni ba aveugle ba ko kosa bino tongo midi pokwa loko ba ferero le bembe ba ko kosa ye ko pesa 100 euros ye ba pesa 100 euros. Bozo frère ba aveugle. Bernard Sommeil aveugle. Roland Levin ni tout, celui qui nie tout. A ça l'incapacité à ça analyse. Après sikoyo coquille vide abimi que président ni tout, moto a ça l'incapacité à ça analyse. A ça l'incapacité à ça analyse parce que botama yemoko a kanga même abuma mama na ye. A botama yemoko a ça l'incapacité à repesa. Parce que botama yemoko a ça na komba koko na ye. Asa nani frustré, asa nani un problème. Ya yemoko nani. Asa frustré, yebi tata na yete. Asa na komba koko na ye. Abota ma yemoko. Asa nani frustré. Asa na incapacité à ça analyse. Asa kana kata lo kuta na manipulation. Na complexe eza na ye. Bato baza na kata complexe na bango. Bake no bota ko bata ma toujours na simako. Bamboshi. Boza la kata complexe na bino. Boyoki. Bosuki nenge bozali wana. Bato a Congo mfwa Congo mavula. Congo ngele. Awa sikoyo bandoki. Ba cyber vampire. Oba bengi Roland Levin tout. Oba bengi Alain Kipo. Oba bengi Bernard Sommeil. Basuki. Bakomi ko bundela siko entre bango. Bakomi ko kena ko bata manasima ko. Bamboshi. Bino mo bamboshi fu boloba. Boloba non. Boko bota manasima bamboshi te. Ethnie bamboshi wana ezali kaka ethnie ya sasunge sote. Bate bele bazala kati kuna. Ba complexe moko boye. Ba trafiquant. Bato ba trafiquer ba passeport. Bato ba kene ko yiba ba passeport a bato. Oh bango baza ba président. Président yo Roland Levin tout. Oza mojibi ya passeport, yo oza mojibi ya passeport. Oza la incapacité à ça analyse. Alors kena siko ko la discours ya fin de l'année. Kena ko la discours, kena na zia na TV, kena ko la discours ya fin de l'année. Régis Mvumina mutako komela ba discours ya fin de l'année, asa bendana na ye, angwana osuka, kena ko la discours ya fin de l'année, bato ba mona. Car le kuta tongo midi poko ozaka na kata le kuta, un trafiquant, un complexé, mota le kuta, incapacité à faire l'analyse, aya okosa bato tongo midi poko, non ozala jaloux na moto yo, aye me pas ça analyse te. Asa l'incapacité à faire analyse un complexé, un gros complexé. Mais avant ko sangana na bato, binona ni yo Bernard Pongi Renard. Avant ko sangana bato fota nani bato ngondenge basali. Basangana bato kilikili te. Yo go sangana na Olga Misutu o afinga ka bato. Après lelo yo moko komi ko lela ko bazo finga mama na yo. Mais kena ko tala mwasi yo sangana kina yo o babenga Olga Misutu. Éducation de base nini ya zanango. Mais lelo komo le bako Alain Kipo siko azo finga yo. Mais parce que yo moko zaka lokola Alain Kipo, yo moko zalika lokola Olga Misutu. Yo Bernard Pongi ozalika lokola Olga Misutu parce que okeko sangana na Olga Misutu. Yo moko ozalika lokola Alain Kipo akomi ko finga yo bani ko lela. Et yo moko ozali peka lokola Roland Levin tout parce que yo moko lingaki Roland Levin tout ça la président na yo. Donc yo moko zaka lokola bango. Ezali miroir na yo, Alain Kipo ezali miroir na yo moko. Roland Levin tout ezali miroir na yo. Olga Misutu azali miroir na yo.
basi ba vilignon so ke na ko manipuler ka wana bazali miroir na yo. Donc yo manipuler ke mwasi na yo andako. Donc oya ko loba wa te ko non mwasi na nga andako azo soutenir yo te mais azana kata yema ka sali aveugle mwasi no andako. Yema ka sali aveugle. Parce que yo za incapacité ya ko sala analyse. Yo za incapacité wana. Ozali na incapacité yo Bernard Pongi, ozali na incapacité ko sala analyse. Angolo kena kozwa bato lokwa ba Olga Musutu, lokwa ba Alain Kipo, lokwa ba Tamiyibi, lokwa ba Jimmy Kayi, o ba ko yiba ba photo na ngai tout ça là, ba fai monama, yo o mona bien ko kena kozwa na bato yo ba fai monama, o kena kozwa na bango, ba Jimmy Kayi, bino tout. Bozaka tabac de la même pipe. Angwana kotsa ki bino awa déjà depuis kala que botalanga ba cyber vampire ba Isidore ya tonga wana nyoso tu ezali ka miroir na yo moko sali ndenge wana yo moko Bernard Pongi ozali lokola Isidore ya tonga ozali lokola Roland Levini tu ozali lokola Kipo ozali lokola ba Ferrero Bembe bozali ndenge moko ba sumeke te bino ya ko bata ma toujours la sima bato boluka ba bouke misère. Donc c'est pas parce que on sort ma vidéo, yo Roland yo Bernard Pongi, pendant quand ça que vous allez lâcher, vous allez un gros lâche. C'est pas parce que yo sort ma vidéo que vous allez lâcher, vous allez quand lâche le la BKM Betsa Bilal. C'est pas parce qu'on sort ma vidéo, vous allez un grand lâche le la BKM Betsa Bilal, yo Bernard Pongi. Parce que manipulation là yo, basi wala basi ba bimisa que déjà na polele na poisa. Omoni vous allez un gros lâche et puis on manipule que dans moi sino moko andako. On manipule moi sino andako, on manipule mbasi na kati internet, vous allez un gros lâche. Yo, le la BKM Betsa Bilal vous allez ba lâche. Le Roland Levini tu azali lâche, azana incapacité à faire analyse, azana incapacité à fixer, ya repère sa réponse. Azana capacité wana te. Et ça le ba faille monama, ba Eli Musompa, bino tout vous allez incapacité à faire analyse. Boyoki? Donc, bato la Bwenza, bata Muyonzi, mwana na bino Bernard Sommeil, azala incapacité à faire analyse. Azali un manipulateur, a manipuler que basi na kati internet, a manipuler que mwasi na ye, a kosa ka mwasi na ye. Oziongo monene. Et puis il faut pas assumer que bakena ko bata manasima ko bamboshi. Te, tongwati bango na 2021 tongwati bango. Basuki. Bonsuki nanga bino bozali wana. Et Roland Levini tout tango akendeka kuna na ONU alobaka que yeba pesa ki visa parce que azali français. Akogwanga nango te. Bosuki. Bandoki.